Mbote bandiko babolingo, mbote mingi, nabalandi ya emission na biso unoka mubange ilumbaka solo kasi bimisa makambo ya malonga to makambo ya malamu. En tout cas bambote na bino losaku. Totiki moma ona maboko ya Nzambe bandeli kati pe suka po Nzambe yemo kwa kamba biso lokola Alpha Emmanuel pe Omega. Wana nde tokozwa vraiment sagesse ya solo solo. Po ya mokiliza lipamba Nzambe zwa lukumu. Bandeko lelo toye lisusu avant na bandana nkoluba makambo babengelinga na yekotalisa bino eloko oyo. Natalisi bino eloko oyo. Ba mama surtout. Natalisi bino oyo na ebite soki boza komona yango. Donc oyo ezali ba finite. Oyo nazo lakisa oyo ezali ba épingle. Eza ba épingle. Ebite soki bozo mona yango. Eza ba épingle ya ba mesure nyonso ezali awa. Na aza nango ebele. Na yeko lakisa bino pona koloba te ke bosomba. Mais na yeko lakisa bino ke ezali biloko oyo surtout biso ba mama tokoki kozanga kate so tozokende esika songolo pakala. Foza na mwa trousse na yo. Po en tout cas makama ezalaki ebele. Tokoyelaka makama mingi. Omo ata mosusu ozokende esika moko boye. Okomi ntango ogunzami boye dega esalami na nsima. Omoni elambi ekoki kofungwama singa soutien ekoki kolâcher. Donc tala kaka toza ba mama yango ni sengeli topesanaka mayele. Kozanga ka mwa épingle na yo te, kozanga ka épingle na yo te, kozanga ka pete nini ba finite wana eza très important na kozalaka na yango po kokoela likambo na nzela ali. OK quelque part, okoti ata na toilette tout ça OK yo tongi mbangu obambi mbangu. Donc nzamba pambola bino. Lisolo na biso lelo ezali lisolo ya ndeko moko abengaki nga, mwana moko abengaki nga, alobi na nga ki mama nazolanda ba émission na yo. Nayebaki te banda kala kalo nzoka ndo salaki ba émission salaka ba émission ebele boye. Ba émission na yo pesi nga ba conseil ebele. Mais ngai pe naza na oyo nga lisolo. Esalami lelo te me esalama kala. Mama, ngai mwana na yo na ya na Londres kala. Na bo jeunesse penza na yaki na nga libala. Na fandi na libala. Titi. Makambo eko simba. Mikande eko simba. Ifale na songa. Na kende kotala ba famille na Kinshasa. Mama na nga zalaki. Bandiko na nga bazalaki. Papa kufa na bifo na kende kotala bango. Na bengi. Bona lera kala yo moko ebika telefone. Ok na ba maison moko ezalaka ya ba telefone kala wana. To sololi na bango. Pona nga na kende. Ba ebisi nga pe mwa ba besoin na bango. Biloko baza nango besoin. Ngai nasombaki kombi. Donc motuka na le wana nasombi kombi et puis nasombi ba télévision nasombi ya ba télévision ya kala wana nasombi biloko vraiment ezalaki na kati wana bo baninga mosusu bayaki pe kopesa nga biloko na bango na memela bango et puis ngai moko pe natiaki ba bilamba bana bandeko nanga nasalaki mayele ki afana kende na komi bwa ba kombo kotia mwa ba étiquette pour lera kokabola elukela biso problème te. OK, ça va. Et kokoma sikoyo mama mukolo koki na yeko kende Kinshasa. Na komi na Kinshasa, na komeli na nzela ya aéroport Anchilité, mais na keiko bimela côté ya Brazza. Mukolo ngo bombe betaka na aéroport Anchilikala. Biloko nyonso epanzana ki pendant ce moment biso tozaki na likolo donc na ngonga wana, biso tozaki na likolo na kati avion nde ba détourner avion na biso et ke na mboka mususu. Eke okita na aéroport mususu ekiti kuna tosali kuna mwa mikolo tozalaka na aéroport wana bangungie ba miyibi donc mama tonyo kwa maki à fin de compte ba kotindela biso avion mais avion na mo ekita na aéroport anti les ate il fallait que nous kita na Brazza na Maya toke kokita kuna siko na kokota na biso na Kinshasa ekomi sous problème na libongo mama matata oleka neloko yote oleka surtout mbongo le rwana mbongo ezalaki pasi po oleka na mbongo. En tout cas nazwaka ku baninga bapesa nga mbongo na lero wana ba western ezalaka pe neti sikote bapesa nga mbongo na memela bango na koma wana babotola ngai bambongo babotola nga vraiment monta moko ya munene na koloba nini pa ya batu na koloba nini bon na obundana kaka na futa wana eza nango problème te de na komaki azofande pa ya grande sœur nanga
nakofanda pa grande sœur na ngai ya mokolo parce que omoni kaka soki oti poto mwa biloko tomeseni nango awa omona le mosusu na kati ya famille bato mosusu baza nango te okolinga ozala mwa place oyo mwa douche ezali na kati mwa toilette so okolinga ozalela bongo ou bien oke hotel me nalingaki kovanda na hotel te nalingaki kovanda epa ya famille nde nafandi pa grande sœur na ngai nabengisi mpe mama na ngai mama mpe ayi kovanda nde wana epa ya grande sœur lokola apesaka na mobali te mikolo wana afandi na grande sœur mpo tosololaka tomonanaka. Alors biloko oyo eyaki na bato eye kokoma siko parce que biloko totiaka avant ekoya kokoma siko yange ekomaki siko lere nga na si na komi deja na Kinshasa mpona kende kodedwane biloko bala ndeko na ngai moto asungaki nga ake kodedwane biloko na Matadi adedwane biloko bien tout ça tobengani alobi makambo nyonso eliki bien. Alors bala ndeko na ngai kozonga na biloko nyonso na Kinshasa epai na bango donc epai grande sœur na nga mosusu nga naye koloba abi bon nakoya lobi mpo toya kotala biloko yango ndenge ezali mpe mutu na mutu azwa biloko na ye ndenge namemelaki biloko mpo nazalaki mpe na mbongo lisusu te donc yaya oyo epai nga nakendeki kofanda napesaki lisusu mokumba na nga asombelaka nga talipa mpo mbongo nyonso babotolaki ngai yango na libongo le temps mobali atindela ngai mbongo mosusu ezalaki mwa problème mais quand même tozalaki kolia tozalaki komela tozalaki mwa malamu. Après sikoyo deuxième jour na bon nakende kuna mpo nakende kozwa biloko oyo ndenge eutaki na Matadi bautaki kodedwane namona mpe kombi yango tout ça yaya oyo nazali kovanda na ye na ndako alobi okende yo moko parce que ngai fo nakende mosala lelo bakotikela nga nzela teke nasala te nazokende mosala be okende eleka nango bien en tout cas vraiment esengo mingi tozalaki na biso na esengo nakomi sikoyo epai ya na nga mosusu oyo epai biloko ekomelaki on a comme pas biloko komelaki eloko liboso na remarqué bilamba quand même biloko yo sombaki na poto yo tiaki na kati ya ba container to na kati ya ba valise to na kati ya ba biloko ezoya okomona yango ko remarqué yango namoni bana ya na ngai balati déjà bilamba na nsoto bilambo yo eyaki na lupango na bazalaki pe na famille ya mobali namoni pe bana ya famille ya mobali balati biloko mais ezana ba etirete wana nakomotala na misu natuna te kasi biloko nyonso wapi yango te biloko yango deja biloko bafungolaki ngabi ayaya kwali kofungola biloko boye te biloko oyo ezali biloko ya nyonso tu mutu eza ya ngai te ata oyo ezali ya ngai mais mo ndenge natie betikete ya bana ya bandeko mosusu mpe na memeli bango ezali oza teke yo moko kaka nde bana na yo bazwa biloko nyonso epuis batelevizio wana bokwaki kobimisa biloko te fali botika ngo nga moko kaka na ya kotala ngo mpo biloko mosusu eza ya ngai te biloko mosusu eza ya koteka biloko mosusu ya famille ya mobali na nga biloko mosusu eza ya ngai basalaka boye te bokendeki depresse mingi ya na nga tomboki banda kogangela nga banda kofinga ngai oza komimona nani parce que uti poto yo kansi yo mutu liboso ke ipoto biso pa toza na biso malamu tout ça na bangi yo te bona porte tondi na bato na basemiki na ipe bakomi kotala makamu nini courage mpenza ya kuswana naza nango te. Imagine kaka mama makamu na uti kokwela nano ya biloko bato ya mbongo bato ndenge ba uti kozwa ngo nzela na yela ki ona koma mukolo boye na yeko koma mukolo mususu donc mutu eza nanu vraiment na place te mutu eza nanu na place te oya kokuta susu biloko esangani biloko bazwizwi na bango ya bango deja po na bango eza ya bango donc mutu esalinga epasi tabia ya en tout cas ezalaka te. Il fallait mobali na yo ndenge yaki na biloko bobenginga to fungoli biloko ensemble ou soki biloko yaki pa ngana sale pa grande sœur to fungoli biloko ngande mutu na kofungola biloko po ngande na yebi biloko eza na kati wana mama koswana etomboki koswana oyo pesi mbwa boyi ngala moni ndeko atomboki makasi na lobi nazongi na ngai mama naye kozwa taxi naye kozunga na bikiti sana motema nakoya kozwa ba biloko yoki sana motema parce que nazomona te ndenge na kobandela biloko esi panzani nazongi na ndako tango nazongi na ndako grande sœur epai nazofanda pe auti mosala ye boni kuna lekaki bien ngabeleki bien te eleka bien te ndenge nabi toswani makasi aswanisi ngai afingi nga naza moto ya liboso te ya kokende poto to ya kouta poto naza komimona nani tout ça bon mpona nini abandi ko expliquer ye na biloko le na koma kitala ndenge nakutaki biloko elatamaki deja biloko ekabolamaki deja bato na kati ya lupango donc mutu na mutu aza na biloko euti poto
Tikolo babo yabi oui eleki bongo. Abi mais ezalaka te quand même. Pona nini quand même to ojo kitisa motema te. O na su mobali nani mobali na yende chauffeur nanga, mobali na yende boy nanga, pona kende kosala ndenge na mais soko lingaki te mobali no akende. Mutu pa proposer ki biso mobali na yo, ezaka ka yo moko na mobali no, bo se proposer to kwa ki ozona biso mutu mususu. Na kwa ko zela pe ya pe mukolo azani na musala te, akiti pe kuna na matadi, akeko dedwani biloko. Ya mwana yana uti ko yibisa bango mais en tout cas eleki bien te. Ngana songi na tikili bango biloko nyonso kuna pona ya kozonga lobi po to traiter affaire oyo na ndenge koswa na te me na ndenge ya malamu. Yana bango lobi mais siko biloko ngo tiki yango kuna. Soki lelo ba continuer lisusu kozwa okosuka wapi na zoro bakutu pona bakamba famille te me pona baninga na yo o batinda ki biloko. Ba biloko na bango sikoyo okoloba nini soki bango bazu yango bia ya ngana kokana ngo sona te na kokana ngo bunda te donc na yebite voyage yo soki salinga nini esili nango ya meki ko calmer peleki ya bibo tango okende lisusu je crois que na ko tu peux ko accompagner yo pona kutia kaka kimi ali problème ezate ya kuna na tongo ezalaki ba 11h ba 10h 11h nde ko swa nezalaki et pas yana oh na katikati ya butu avant minuit et beta vers 23h minuit ana porte ya lupango pa ya ngengengengenge bon yango nani lero soki ezali kutula mikolo balobi kaka no oye komi susu ke po balongolo biloko akati bakomi kwa kobetelo porte ke pesa biso biloko na yo akati e komi soki ezali lero balingaki baloba bon mais ya lobi bon na quartier boy vraiment nini ko komelanga baya kobetela ngai porte kasi ay ko yo nani ngai bo fungula porte mungongo ya ndeko na ye donc vraiment azui taxi aye tie pa ya ndeko na ye pa ya grande sœur na bango pa ya oya utaki na poto azalaki tango akomi yana bango moni bonsoir koti na ndako nazo luka yo oza wapi nazo luka yo me makambo nini oyo ye na ndako na ngai ozoluka nani o nazo luka ye madame ya poto nazo luka ye madame ya poto akanisi nini ya lobi non esalaka te muto awuti ko ya nebela makambo ko ili bon ko benga madame ya poto pourquoi te ale ye pe sikoyo muto awutaki poto ayoki boye abimi na chambre nini kaka na sali yo nini ale bitumba kangileki na nzoto mutu awuti poto abi mama ngana uta poto na ko ili makambo nanu na ba aéroport na ko ili makambo na beach bama na yeko koma na famille nanga na keko koela makambo pai ya biloko oyo to tindaka mama bitumba ngai na ndeko na ngai ya mwasi opesi mbwa boyi bato a quartier baye makelele boye nini ya bitumba boye nini mama bakanga biso basala boye grande sera lo baloba te grande sera kabola te mama makambo nga na mona te soki ezaki lero yo na mikolo yo mele bato a quartier ba filmaka biso meloko alero wana media ezalaki penza boye te yango ane komi ya kolobelo masolo me makambo na zoloba na yo oyo nga na vivre ango mama bitumba na kati ya ndako ya na biso kiti ko ya kune kiti ko ikune bambani mulenga ba frère kune panzani et tout ça simba mama nazana force te ya kobunda moral déjà eza bien te voyage ezalaka eloko ya pasi voyage ezalaka lokola mosala moko ya monene préparer nanu voyage epa yozo huta kende ba aéroport na aéroport kuna nanu minyoko lisala boye ezongisa boye okoti na avion okomi kozela kaka na kita avion ne msoko mona pongie kozwa epo nani nzoto eza fatigué okomi na aéroport na biso okoningana yanga siko na kei na aéroport na biso te na aéroport mususu ya mboka mususu nga na yebi mutute batie bino peka kakuna na kati ba bomba bino ti mukolo aéroport na bino ko bonga ba monika aéroport na bino bongite ba lekisi bino na nzela Brazzaville kuna Brazzaville pa bino non ngape na kotika bino boyite mbongo biloko etikali kaka na beach wana mama mbongo ya bato mama donc nazalaki à l'est natina yeko sinale mobali ketala o makamuna kweli mbala bi calme kazaraka calme na kosola na bato to banozongisa kata muke po yibite na makambo wana nyonso mama ti baya ko lando lisusu baya ko bundisa yo okomi nani wani za kindokite mama na ko haji ko piquer Chris pe na kufi nde bitumba
bitumba wana sikoyo bama yaya oya mukolo amoni ke ya sana mwana mwasi ye pasa na mobali te moya suka bitumani zate abengi ba garçon moko ya quartier wana bangonde ba yeko kabola bangonde ba kaboli biso ale ya bimi pensa donc na fier nyonso ya nanga bimi yoko mona bona boy si a poto nde nini bona boye akei na bimi soki poto eze eloko te pourquoi zwaki biloko bato uti na poto siko makambo nyonso yo na mutu na ngai oyo nini kaka mama soki na yeba kambele na kendaka Kinshasa ngoti mbele na kendaka Kinshasa te mama na biso abandi kolela mama na biso abandi kolela abi makambo nini oyo nazomona mama bandi kolela mama kokata kusimba moko na biso te akupusanela ndenge ni bitumba ndenge wana mama zolela kaka nini kaka bana nanga eloko nini salibino eloko nini vraiment ya kobundiso boye koya na yo tozaki na esengo siko komi ya makambo boye ngabi mama tika ayikwana ayikosuka ayiwana ayikokota na mutuka na nini ayikokota na mutuka bayaki na ngusu ki pesa ki taxi baluwaki ali ayikokende na ye ayikokende wana na tikali mama na lela mama na ngazo lela ngape nazolela mama zolela pona mawa nanga nga nazolela pona pasi na ngai nazolela pona pasi na ngai nyonso eyelinga na sali nini na sambelaka avant la kende na mboka na biso na sambelaki na kota ba jeune kasi nini oyo eye kolandanga na voyage oyo mama monokwa mubangi mama na ngai banda wana makambo nyonso ndenge leka mama voyage moko ya mabe koleka mama biloko wana grande sœur mtoke ne iko zwango oye tikala ikuna mwandambo kaka grande sœur azui po apesa na bakolo nango ba ope bazui te batikali kaka bongo grande sœur mutasalaki ateki kombi wana ateki kaka kombi yango na ngana tikela bango po babana ko débrier nango mena makambo nyonso ko ela inga grande sœur abino to teka kombi bateki kombi ya yapesi ngai mbongo wana po mbongo wana nazonga na bana kozongisela ta bakolo mbongo na bango awa na poto. Voilà histoire nanga mama basala kandingi nini mama famille za ndenge nini mama ndenga mwana naza ko posa ko kende Kongo yango yo baninga basakolo bananga ye biso to sombi ba mabele biso to sombi ba terrain kuna mais mama nazana courage te poso kina kanisi kaka makambo nyonso eleka mamezo salanga o babenga na Kongo ngengesi na motema naza traumatisé mama naza malamu te na kati ya libota te mutu bato bajuko zana baketo ya ndenge wana na kati ya famille te libota moko mama moko tata moko mama aza cousine na ngate aza nièce na ngate mama moko tata moko ya bota mingana landi nde mutu ayeko bundisa ngai mama pona biloko na nga moko tala voyage mobimba ya pasi na pasi ningi na nyo kwami olie boti anga l'aise boningisi lisusu mutu na ngai balingaki na kufa to balingaki nini mama yango na ndenge zaboye mama Bible zolo bana biso to lapate menga na lapaka mama na lapaka na ngata baninga bazolo bana ngato sombi boy to sali boy na Congo mama nga na lapa na ngai na lapa mabele ya Congo ke na kokene na ngati susu bunati soki na ke vacances na Afrique na ningi na kenda Afrique mama na bana to ke ibamboka msusu ya Afrique me Congo penza ekoma ko lengisa ngai Congo ekoma ko sala nga pasi soki na ke na zomona ke soki na ke na kokutana na même problème. Voilà mama lisolo na ngai yango wana pesa pe conseil na baninga oyebike na mati lokola mtu amati ngomba na yeko kita motema nini oyo ndeko nanga uti poto ndenge zalaka na Kinshasa sengo quartier ba mona pe ya solo tozana mutu na biso aye na sala mwa kivantar nanga pe siko yanga ekomande na banda kubundisa ndeko nanga isoni te mitema nini wana mitema nini komi na biso ba Congolais eloko nini ekoti kati na biso makamango Bible alobi ke na mikolo suka batu bakolinga mbongo koleka ndeko yango tozomona bongo yango mupepa ngo kiteli kaka na Congo ekiteli kaka biso vraiment Congolais wasaka na bolingo makasi na ndeko Congolais lelo azangi bolingo mbala liboso na yoka boy ngai mbala liboso na yoka pe na ndima kite na kanisa kite kendeko na yo auta poto bundisa ye pona biloko na ye moko ozana mawa kutu te ya makambo euti ko kwela ye
Au contraire, il fallait participer, n'engue grande sœur na bino participer qui. Ata moi il kako sombeli mutu. Ata moi ndabo saka do so boye ko tiele en attendant, hein? Mais yo oyeko luka lisuso sala ye mabe. Te ezalaka te bandeko na ngai. Ezalaka te. Nyonso tosalaka efuta makanase. Nyonso tosalaka efuta makanase. Tala sikoyo. Na biloko yo sali bato ebele pe ba raté. Po Yesu alobi ayaka lisusu te alapa. Alapa akoki koya Kongo te. Tolika kanga na uti kopesa en tant que mobange. Mama lokola Bible elobi tolapaka te kolapa te. Kolapa te mama senga nzambe bolimbisi. Kongo eza mboka na biso. Biso nyonso toza na posa ya Kongo. Lelo pe okoki kokende na yo ofandi pe kote mosusu. Lelo pe okoki kokende na yo osali makambo no pe kote mosusu. Ata na hotel ofandi na yo. Balapelaka esika te po on ne sait jamais. Toyebi te nini ekoya lobi. Conseil na ngai yango wana. Na yoki yo na yoki pasi na motema. Nesenga bolimbisa pa nzamba limbisa yo. Pona kolapa oyo lapa mboka Kongo. Ta msuli kamoko oki koya otie makolo na mboka wana mabe ekozala. Mabe ekozala. Senga nzambe kaka bolimbisi. Kongo eza mboka na biso nyonso. Bato nyonso bakokani te. Uvandaki pa grande sœur azaki bien. Mais wana mususu ne mutasaraki mabe. Wana mususu mutasaraki mabe. Bino pe bato mitema mabe, bato mitema mabe ratisse bato bakambo ebele. Bato ebele baza na poto awa balapa na kokende lisusu te. Memba ninga mususu bazala kuna na Kongo pe bazoloba. Ayaka te, baninga bayaka, asalaka bote boyebi te ke na kati na bino mutu moko asala ye likambo. Tala siko lokola ye makambo eleka bakuze bakuzini baniese banefe bayebi makambo wana te. Kaka libota na bango mutu bayebaki. Kaka libota na bango mutu bayebaki. Ke mutu wana ndenge ayaki tala makambo ko yelaki. Mawatro. Batu musupi ya famille bakolo bayaki te akipeka bako babota bana ye akipeka nzoka nde ya tela ki bino biloko me mutu asalaki mabe azaka kawana pembeni na bino mokileko mabe soki babi mokileko mabe yoko sepela kateke yo poko mabe zala malamu Bible lobi asalaka mabe a continuer kana kosala mabe ezali kambo kanda o bazo sala bolamu balobi osalaka bolamu tozaka kawana mokili nyonso futa mahalasi Nzambe apambola biso ndeto solo lisumu balasima kozanga te trus na yo ya batonga na yo na basinga kozanga te trus na yo ya ba finit na ba épingle po ba dégâts ezebele Nzambe apambola bino na ndenge bino mengi.